Koto peut-être 2 semaines. Bana ba futi mbona bimi. Mesikoyo. Yego selanga lisusu. Que le sourd entende. Mopoto moko ya mukena lokolo. Nde lokilinga makambo. Que le sourd entende. Olivia mona ngai. Ndinga nazela nazo souffrir. Aya kusunga ngai manai. Ata president osimo azumla personne namoni. Batika ngate. Que le sourd entende. Enfin, bon, bato bazotala biso na minute oyo. Et moi nous vivons tout l'accent déjà dans mon temps bon moi. Et Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est propre. Que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir très chers internautes de partout où vous êtes, je vous salue. C'est votre humble servante Fatou Kayembe, autrement dit général-major, la donia mot d'ordre du Fangarando. Balobi na likambo nyonso bakumisaka nzambe epe na likambo nyonso esengaka mwa batu baya parce que toza batu mutu akoka na mokili azate lelo bomoni ngai awa na ye ko lukela bino moko ya ba mama na biso ba ope basali musala na biso oya art na kati ya théâtre lelo mama zo mona na sente batumi bazotuna mama makila aza wapi mama makila kenda wapi ndenge ni mama makila azo mata lisusu sur scène te. Et to meka ko sala ba recherche na biso na FK télévision pe son père TV lelo to ko se retrouver awa esika to kuti mama na biso na état ya maladie mama oyo asali pe po na mboka oyo asepelisaki pe bino par rapport ya ba intervention na ye ya ba rôle na ye na kati ya ba film lelo mama na biso azali kobela boyebi kaka ndenge ezalaka on n'est pas des riches. Entre nous et maintenant on est là, on est venu voir notre maman. Elle aura le temps de parler, de s'exprimer devant ses fans. Baïnyoso ba sepela ki na ba misala na ye, baïnyoso ba linga ki ndenge ni abandai ko prester sur scène. Maman Makila akozala na un mot à dire pa na bino. Yango to ye lelo FK télévision qui tia pour dire eza pasi. Eza pasi. Lelo to koma ko sunga kaka soki moto akofi. Lelo tokoma koyaka kapoto la kisa mituka tokoma koyaka kapoto la kisa ba moyen et exactement oyo il faut toyeba ko la kisa bolingo parce que eloko eleki bolingo ezate bolingo ezali mobeko ya monene o tata nzamba tikela kibiso kolinga moto lokola yo mama na biso notre maman Makila akoloba bafana ye bazala toucher na maloba ya mama parce que nga na ye je pas pu supporter de l'avoir de na façon na kutelier na ebi ke soki nga na supporter te yo pe moto zolanda nga netando moke oko supporter yango te batamitema malamu lokola ba Diran Makaya batamitema malamu lokola ba Hervé Aurore ba Nadine Lumaya ba maître Guichino motema ya mama Sandrine Boluku batinaka bongo boza ebele ba mettre mpinga balobi et nous vivant réellement na poto pezali mama Makila azali maladie président Douche Kapanga toza pe na bomoko o ezali dirigé par président Bobo Manoka tozali pe na ANTPC o eza dirigé par président Masumu Yalaka Yala ndeko na biso artiste azali maladie yango toye awa to meka kosunga to telema totala mama tozela te akufa po to ya kolela mais to telema sikoyo to yeba nini photo sala po lobi mama na biso azonga sur scène a continuer ko sala musala na ndenge a message ko se pesa so bonjour maman. Bonjour maman. Maman Makila tongi to yeba nini ezo se passer nini komi po ozomona na pété sur scène batu bazo tuna ba fan na yo bazo linga bayeba qu'est-ce qui s'est passé loko nini sali ke mama Makila abunga na scène mikolo ebele boye. Bungi pambate liboso na asala ka vese na koto peut-être 2 semaines bana ba futi mbona bimi mesikoyo yego selanga lisusu mopoto moko ya mukena lokolo nde lokilinga makambo eseli mbumba
On demande au caméraman Fiston dit Nanga, si maman tu peux quand même kotombola, batuba mona pasi o maman zanango na kolo, tala âge o maman zanango déjà, vraiment bendango, âge maman zanango ba difficulté à boye bindenge nini ko sala ye. Donc si y a moyen bato ya motema malamu, bato basungaka, hein? Par là, quand je parle des bateaux à motema malamu, je vois maman Olive Lembe Kabila, la première dame honoraire, notre maman. Oyo azalaka tout le temps wana pona ba artiste soki okolo bapeli loba ekokoma parce que maman azalaka attentive ayokaka bana na ye ayebi ba artiste na ye nyonso akoyoka yo. Maman Olivia mona ngai ndenge nazali nazosouffrir aya kosunga ngai mama na ye ata président osumo azomona mpasi namoni batikanga te bato nyonso baza mosika bazomona ngai batikanga te tala na elobelo ekomi ya pasi. Vraiment, comprenez son émotion, elle est dans le tas de la maladie. Elle est souffrante, azo bela, azo kokakolo bate, pasi eleki. Ba ya motema malamu, bino bomesana kaka. Ngai soki bosi nanyo yo, ngai soki nanyo yo, temba yebaka mutu malamu na ba œuvre na ye. Maman na biso asepelisa biso, asala ba rôle ebele. Ba producteur on peut ba produire maman sur scène ba kotisa na ba film na bango y compris Major Zolo ba Titi Kalu ba Tebele ba Vienangai Rémi Kilola ba papa belé oyo ba produire biso vraiment to sengi na bino bo tia maboko pona maman na biso ba fan na biso bafano oyo tosalaka musala po tolongola bino stress tosalaka musala po topesa bino esengo boyeba pe kokota likambo ya mama balobi te opesa ye likolo na se mais juste soutien ya mukie soutien moralement et puis physiquement prière bondela pe po na mama parce que makambo yango ekoma ndenge soki pe libondeli na yo ekoti na kati ya losambo po na kombo na ye ekosala pe malamu na yebi te son père soki aza na liloba kobakisa parce que on est là FK Télévision et son père TV oyo eko diffuser image oyo omeka koloba liloba moko na baye pe balingaka yo baye pe batalaka chaîne na yo po na soutien ya mama na biso mama Makila. En fait nazangi kuti maloba na mona teleko loba te. Maman va bon bato oyo bazotala biso na minute oyo et moi nous vivons to l'accent déjà tant mutaza bomoi to zela te lelo azala te na sima to ya to lukisa stade to salmo be poto lela mama Makila ngai na théâtre peut-être naza koko na ye on a mona na ba scène mais nazo acteur jouer na été c'était hier na mona une émission na bengi maman mafa maman tala boy ne ma fa ça va luka jour to ke otala ne to profiter to otala en tout cas na yoki pasi makasi ya malonga to za na ngote menzambe ya lola nanu to prier non pour neli buso puis pour attention to bimisi mongo so nzamba décider a décider mais bino na biso to sangana il faut la force to sangana to prier pour na maman Makila puis to sungaye financièrement parce que ni avant de zo senga hôpital zo senga bambongo et senga mambo belé no lona kolobaka. Ah oui, comprenez, émotion il y a son père a koki ko supporter yango te azana mai na misu parce que mutu na mutu azaka na ndenga conservera likambo na ye aza choqué tellement. Toza awa toza pena bana ya mama Makila. Bana ya mama Makila baza awa bango nde bavandaka na mama bayebi ndenge nini mama ebandaki ndenge esukaki soki pe bakoki koloba mwa liloba par rapport à maladie ya mama par rapport pe ya bafani ya mama mwa liloba moko pour maman koki vraiment koloba te état de santé na ye et permettre et penda te aloba mingi. Ma sœur Mbote ma chérie oza mwana ya mama Makila non na mwana ye ya liboso ya suka toza na mwana ya mama Makila ya suka kombo nani kombo na Fani kombo na ye Fani mama komi boye ndenge nini parce que azaki omona na te mais tomoni kaka boye ba message komo tambola mama Makila soki ko yesa biso ekomi bongo ndenge nini bandaka na maladi penza abeli
aye kokoma bien aye sikobela esali AVC akoti hôpital aye kobima bongaki na ye pa komine kotambola kaka likolo moko etikaki ya pasi wana tozokaka babimbasu beya kobwakele mbasu kaka na likolo na kaka ya pasi wana etambolaka nango malamu te tovandaki na biso le premier tovandaki mwa badouleur kaka mike mike ti les deux tomoni mo pasi ekomi komata les 3 penda tomoni mutu journée momba milbanda te tina lelo boye mai lokolo esali bapota bapota mpe ya minene bomoni kaka bino moko so bafongoli banda na boyoka somo bokotala kutu te bokolia te mpo eza kaka na sa bandi kobima na libanda kutu kaka lelo nde ansu lozola ayaki awa nde ayaki kobima libanda kobima na libanda eza kaka lelo kutu bomoni alobi bande kata koloba te voi na ye kutu okoyokango te oyokango te. Merci à vous, Ons Luzolo, Balobi, Baye Bakamot, Ninga Madame Natanga Passi, merci Nenge Boleka Kiona Junior, Mama, Lilobanin Oyoko Koebi Sabafani ya Maman, Bato Bazolanda, Eloko Nyo Oyoko Senga Bango. Sengi Bango, Bolingo, Basambela Pona Mama Kila. Malgré Bazo Sergi la prière, on a Basambela Pona Mama Kila. Ba EDP batara ndenga za pasu aza nango bozwi eza nango te to bimisa otoko bimisa to za nango te so to bombi mabe me eza te lisungi ya batuka lisungi ya population na e ko saleka malamu ba fongwa mitema basunga mama kila azwa traitement atelema azonga lisusu na musala na e po ba sepela pe lisusu. Nasir Boyoki maloba ya mwana mama Makila vraiment bandeko bolingo eleki nyonso tomeka ko sunga mama na biso oyo aza na eta ya maladie tozala na motema ya mawa ko sungelo bikaka te oyela eba million moi geste ya muke oyo ko sala e ko sunga ye po asala nini azwa traitement akende hôpital parce que le koloane ezalaki déjà na problème ya paralysé et mbasu eye kaka kozwa lisusu kaka na lokolo oyo ezalaki na maladie nzamba lola akota likamwa mama na biso même si topesi ba millions soki nzamba alobi pete eza important te libondeli na biso nyonso ezalaki nzambe ya lola a opérer miracle na ye na bomo ya mama Makila bino pe ba ya mitema malamu. Ba Ange Celeste choisi Matata, ba Boubacar Liondo, ba tunyonso yo bazalaka wana président Sai nani ba tunyonso bomoko balobi bomoko botelema association de femmes artistes elle est notre maman, c'est une femme comme nous. Quand on dit association des femmes des artistes, donc biso ba mama ba artiste ndé photo telema parce que oyo aza kobela aza mwasi mama na kati na biso. J'espère que mutu nyonso akolanda émission oyo numéro ekozala na se wana mais to pepe ça pe mwana apesa numéro o ba ko contacter bango numéro eza plus 243 wana so bengo za mwana mama Makila mbala moko plus 243 89 78 91 832 na bandeli plus 243 89 78 91 832 donc wana soko bengo koza mwana mama Makila ye moko à part ça na son père TV au mona to tsango wana to na FK TV to tsango na C pour peut-être beaucoup zwanga te bozwi bango moko mbala moko et osala malamu. Donc numéro yango wana numéro wana eza numéro ya mwana ya mama Makila. Donc benga tolingi ti tokoma semaine otozo banda toyoka vraiment que makambu et salami. Nayebi ke batamitema malamu bazanga raté batondi ebele na poto na Kinshasa na Afrique na Bangola botelema parce que asekisa yo atane loka mukie asepelisa yo alongola yo stress aza mama na biso. Donc merci na balandinio sur FK télévision pe son père TV to pesi bino merci pour na kozala attentive na émission na biso ya lelo pe koyeba koyoka posa ya motema ya mama Makila pe kosunga ye to monani na mbala ya sima. Bye.